Tolobela nanu bilamba ya mikuse, bajipe ya mikuse, bamabomuli banda. Tolobela nanu makambo wana. Biso na ete ezobanda, yango tokomona ebele na libanda. Tolobela ngo. Ba oyo bozolanda nga, ba telespectateur, ba chinois, ba zozo, parmi bino pe, mabomuli banda bwana ngo ebele. Ba mini bwana ngo ebele. Ezala ya jeep, ezala ya kilote, pe bokotambola na kati bolati eloko te. Ni mukali ni soutien. Tolobela ngo. O papa robo alobaka makambo te ete ya bato. Alors lelo na kolobela bino comme pasteur, comme prophète, ndenge kaka bolingi botyanga botya. Bosepeli te na kolobela pona bana na bino, basi na bino, baleki na bino, bayaya na bino, oyo balataka biloko ya mikuse, balataka eloko te na kati, nyonso, mbote bapapa, bamama, bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki na kolobela ngo ezali très important. Bomonaki même Mama Congo oya piaka biso ba conseil pe na barando pe na makambo ndenge na ndenge. Ye moko palata robe moko ya pembe, bomona ndenga bima alakisa biso ba charme nyonso oyoyo to imaginaki te akolakisa biso pe tomonaki yango. Nakanisa bomonaki robe moko pembe abeta ya ete, bomonaki tolo, bomonaki presque beloko oyoyo nazolobela. Bandeko basi, boyokanga malamu bino mutu bolataka biloko ya mikuse, bino mutu bomesana na biloko ya mukuse. Bandeko basi boyokaka balobaka na bino pe yango. Yo okokende ti na église, okokende ti pa babokilo na yo, oketala ndeko na mobali na mwasi na ndako, yo wana olati eloka mukuse, yo wana olati robe lokola ya Mama Congo, tolo nyonso ebombi kaka mutu ezomonana. Bandeko basi boyokanga malamu, bofungola matoyi, modèle bosalaka, makambu bosalaka, bo continue kosala yango, pamba te ebanda nango bongo. Soki tembe tuna mutu akoloba no mabe, loba na ye, yo nanu omona libele ya mama na yo te tango sokola, nanu omona libele ya sœur na yo te, nanu omona makola sœur na yo te, banda sokola, bandeko amona yango. Amona kango pe par hasard te. Amona kango presque chaque jour. Na ya ba voisin bien sûr. Soki pe baza ba locataire, na ya ba locataire nyonso amona kango. Bandeko bino bolataka biloka mukuse bo continue kolata. Bino bolataka eloko te na se sans calibar bo continue. Moto azopekisa yo na Congo amona alemba kutu te mamesana. Na tongo nyonso to na midi to na pokwa
basi bakende sukulaka akangi liputa na tolo eyebani na kati alati eloko te. Tangu pazo kende sukula akendeke mbangu te lokola ambulance atie katini na pompe azo solola na mama mapa toujours alata eloko te na kati. Batu bazo leka na balabala bazo pesa ye mbote. Ndenge nini naza bien. Ozana liputa na tolo ningo sukula nako bima moko. Wana toujours sans calbal. Ba jeune pe o bazo beta dame bango pe bazo sambela mouvement moko esala liputa ekweya. Bandeko ba oyo pe bakwesa liputa bazali par hasard makwesa misusu pe bakwesa na nko me wana eza problème te problème nde tango lokotaka liputa kote kuna na kokota te parce que fona loba eloko moko ezali éducative oyo nazoloba na bino ezali éducative po bino awa na poto obotami na poto ozokola na poto oyaki na poto mwana muke soki olati mini na yo bazoloba no bana poto tala ndenge bolataka wana yo oyoki soni bana poto tala ndenge bolinga kobatela nzoto na bino te eza sacré oyoki soni bandeko na kosa bino te oyo bino balobaka na bino bolakisaka nzoka bango balakisa nzoka bango batala balembaka pe te ebandi banda bokoko ngai moko banda na kola namona tous les mabele ya mama ya balabala ya quartier na famille koloba te nga moko na yebi mutu nyonso azokende sukula alati kaleson te eloko te akangaka liputa na tolo akolata soki asiso sukula namona ya quartier nyonso partout na kotambula namona yango ngai moko namona na kikoso ekweyi na bato basukulaka na kikoso neti bakote biso tovanda alors nayebi ke wana eza makambo normal mpo soki otuninga naloba na yo likolo ya sera quartier moko to mama ya quartier na epoke wana genou nezalaki ndenge nini bien sûr nakoloba na yo lipekane ezalaki ndenge nini nakoloba na yo libele na ye ezalaki ndenge nini nakoexplike yo bien na ndenge aza komelisa mwana ya gauche na ndenge mwana ya kosimba na ndenge ezalaki monene na ndenge ekomi chaussette na oyo aza koyoka soni mpo na komelisa soki bamikolo bazoleka aza koyoka soni te mpo na libele na ye mpo na libele mpo bazala kofinga yango mabele ma nzombo epoki wana mais soki biso bana mike tozali en tout cas amelisaka yango en volonté bazotinda biso bozwelanga mai wana tia koto oyo pardon zongisa boye peliselanga moto wana libele ebima penza mwana kangango mangusta sima yango wana bandeko sans kalbar kutu koloba te akova nango un mois soka bimi na ete alataka kaka kalbar soka bimi d'avance botuna bamama na bino bakoko na bino soki na ntango akala aza kolata kalbar ayebisa yo kalbar nini aza kolata kombo nango nini modèle nini aza kolata combien de kalbar par jour ou bien kalbar moko aza kosala nango combien de jours tuna ye lisusu soki asukoli kalbar yango aza kotanda yango wapi yo moko komona koko na yo na kokolo na yo na mama na yo avanda sans kalbar
yango wana omonaka bazalaki toujours na demaputa yango wana bomonaka kizobazoba ebima kizobazoba na barobe ya kizobazoba ebimaki mpo na bapauvre mpo mutu nyonso folataka liputa pos na kati sans calibar. Oh, sans calibar. Sans calibar ezali tradition ya kala. Bino soki bolati ba robe, ba jip, ba kolan sans calibar, bokomoka soni. Bakomo benga bino ba petite sans calibar. Bongo bakoko na bino, bakokolo, ba mama, bango tout génération za calibar. Bochelanga papa robot tembete. Yo tango sokulaka calibar na yo, oyebi ndengo sokulaka ngo, oyebi epa yo tandaka ngo. Alors koko na yo, yebe fwa yeba, tango azako sukula calibar, azako chango wapi, azako sukula calibar, combien par jour? Yo sukulaka calibar, soko ke sukula mbala moko. Me koko na yo, tango azako kende na kikoso, papa robazo mona bango, akende ke na liputa na tolo sans calibar. Akoti abimi na liputa na tolo sans calibar. Esue mekutu etikalaka na kikoso po mutu nyonso apangusa. Soki esui mai botiena singa ekauka. Alors, sikoyo calibar na ye ezalaki wapi? Bandeko, bakoko na bino, bamama na bino, batanti na bino, bazali génération sans calibar. Puramente sans calibar. Pirma sans calibar, bandeko. Yango wana yo, mwana poto, na ete oyo. Soko kotambula sans calibar, tambola. Soko kolata robe sans calibar, tambola. Ezali époque na esika yo zali d'avance yo lataka maputa te. Bango babimaka tia bimi akeye pai sans calibar. Bakoyebisa bino te yango balataka de maputa. O mwasa solo, mwasa libala, fo de maputo kanyango bien. Sans calibar. Bongo kutu bisika bavandaka. Soki bavandi ne bonga, yo mwana mobali kokende kote kuna te. D'avance bango moko bakoloba na yo kokende kote ya basi ti. Okokoma sola basi soko za mwana moke. Soko kola balobi na yo neti bavie na biso bapapa mususu bakolobane kokende kote ya basi te okokufa misu. Akokufa misu na nini? Yango wana bino ba oyo ya poto bolataka sans calibar, bino kutu bozaba na malamu bosuetaka te biso tokufa misu. Oyo bino bosuetaka to sepelisa misu. Kote kuna nazali na bino reconnaissant. Yango wana na ye pona na pesa bino ba courage. Po bozo sala eloko mabete, bozo sala kaka oyo ezala de génération à génération. Ezali likambo moko te ndenge bakosaka bino na bato mosusu oyo yo azakaka na posa akosa bino a ignorer histoire. Menga papa robo na koko ignorer histoire te. Nakende kumisa bato babanda koloba soko ye pembe na mwasi okomisola basi. Soko koli oye pembe na mwasi okokufa misu. Nzoka lelo oyo na yeba okokufa misu te makosepelisa nde misu. Alors na sokisi awa félicitations na bino obokolata biloka mikuse ba jip ba pantalon surtout sans calibar na kati ete oyo nga papa robo na kutana na bino ata na train to na metro. En tout cas linga ovanda ndengo kovanda pananga na kolobate ovandi bientôt mabe
kaka misu yango moko ekosepela. Mokili yango ezali penza elengi. Papa Robo, papa ya ndakisa, ayebi kosunga, ayebi koteya. Lelo na yeli bino lokola, bino moko baksa kombo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.